libala eza comment eza loko ya sengo voilà oyo bino ngota maiso fabo ni libala eza loko ya nzakomba nzambe soka sangisi 2 personnes atayo essayer de pas na mobiliser 6 personnes balingani kaka voilà papa Jaco azaki ko jouer na SB pendant tout ce temps on a relation na ina maman Esther ezaki te OK et ce qui peut belle vie a joué c'est peu maman Esther na ni na donné te peut-être un petit peu pas Jaco comment on a été voilà ozomona donc na mona moni baba ku baza batu oyo baza tellement bata désordre baza tellement batu oyo en soi boy vraiment baza na bazanga kiloko odoba baluka toujours ko diembele loko moko bo oyo za nango kutu terre à terre bango balinga batombola ngo beaucoup plus au lieu mosala ba promotion beaucoup mosala lelo tonton Jaco na maman esa beaucoup mosala bango promotion de voilà tout ba sala o bango bakanisi ke loka ba sala bazo nuire maman Esther non ba talisa na mokili ke meilleur couple ya mo wana très bien usoka kene mo na Dubai ba bi kok ni ba ke no sala ba bi lo ni ba kene ki Dubai wana ba yebi puso kina kopa ha chu ya nini ya ha chu nini ngai na tambola na ngate ngana vanda na ngapa na nga ataku tukura na ngai ke ipa na bango ezopela bandeko na kenda na ngai kotuna te donc na vanda na ngapa na nga na tumbola te oya komeka nga mukolo ngo kozala mbasu pese njok en tout cas Maria Longondo ça vraiment intéressant ozomona yo na SB à part partout mais moi na bango le bec na bateka bango kana ba film mais bateka bango bokanisa wana te ya bateka bango na ba film tango yaki biso bateka na France je m'excuse exo Maria Longondo na po ya maman pasteur en tout cas elinko toloba te ke Maria bana ba qualité elinko loba ke baleka ki nzela ya moto ayibo formé très bien to moni Maria na ba casquette nyonso Maria fi agitation Maria Longondo Mossa Libala Maria bonne Maria lelo ina casquette ya maman prophétesse voilà bravo belle vie bravo pour tu ya maman pasteur ya maman pasteur on a beaucoup de vie privée à maman Esther comme ça nini en tout cas maman Esther a finga matin le lo a finga mi papa baku pour la nini a présenté biso voici l'os de mes os voilà bali na ye ata bosa ndenge nyonso to na amta bolimo ya maman Esther boka ndo benga papa Jaco mais faut que tu filmes un peu batika biloba loba pour naza bien na ya nanga na bien na maman nanga mais ça be bana grâce zolo po asali nini voilà po grâce zolo asali bango nini ozomona pourquoi boya oluka ko kosa likambo mona na miso en tout cas mida yango moni mido zaka lokondambu en tout cas ko excuse ngai mida yango moni manzambe ko na basala kango asala grâce na bato bazaka na komikitisa et bato ba créer ba problème te pas bato mida ta semer de troubles moko yango moni mida lokolo moko eza mulai musumu pousser Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule, l'émission Nayango. Vous avez droit de savoir où ils ont présenté et pas Inangai ou Yabino Manasuka. Yabasongi Songi, autrement dit IGF de tous. Na mokolo elelo, na zabongo na plateau nanga, na zana Bianca Zanga Manasuka. Ya famille Libota, ou tozo vanda, tozo solo la maïmatali. Mais avant tout d'abord, na pesaye maloba, na koloba. Merci beaucoup
beaucoup à notre manager d'Elix qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu vous bénisse. Walobi motuna boanya, motuna mayele. En tout cas, nzambe ya munayo. Et que Dieu bénisse encore notre coordonnatrice Darling Love depuis quelque part. En tout cas, nzambe vraiment à Bombayo, nzamba munayo à Bombayo isusu. Makasi que Dieu bénisse famille Libota nyonso, il y a Londres, il y a États-Unis, il y a Bruxelles, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Angleterre, il y a Allemagne, voilà, il y a Angola, il y a Kinshasa, Brazzaville, Gabon, donc Libreville, vous êtes vraiment nombreux, très très nombreux. En tout cas, les labino tellement fort, le col arabino pe bolinga rabiso tellement makasi. Merci pour nos commentaires, merci pour nos like. En tout cas, biso to sala kaka ndenge elobaka ba abonné na biso yo pe ona no s'abonner en tout cas. S'abonner na lombango parce que ozo raté banzoutan, ozo raté ba prière kafu donc ozo raté tellement mambo ebele na kati ya Os Bascule ainsi que matière de famille Libota News. Et merci à mon habillère chérie Paulette Lissoupa et pourquoi pas à établissement Giante Jonathan de Best Inang Tobo Sanate Kalate Bagag Ezoya ba découverte Ezoya famille Libota yo olingaka découverte. Ozana eloko na yo, ozana bilanga na yo, ozana mabele na yo. En tout cas, benga biso na numéro wana, okosolola na manager bokoyo kana ndenge bokosolola biso tokozwa kaka ordre et puis tokosima nzela na équipement nyonso ya HB. En tout cas, tokozala wana tokolobela makambo na donc kalate bozozo ba découverte ya malonga, découverte ya solo ya famille Libota bozala kaka wana bozapete donc bozala kaka wana et bagag pe lisusu ya musuni. En tout cas ekoya oyo église tolifelo kalate bozozo yango na kati ya matière pe na kati ya Auto Bascule na koyebisa exode te afongola biso parce que tozalaka déjà plat d'ensemble na kati ya plateau na biso. Donc prenez vos positions. Bien Kazanga, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Jeff, bonjour Mona Soukaba Sungi et bonjour à notre manager Papa Tigre de luxe depuis quelque part. Zambalola Abatelayo et un grand merci à Darling Love, notre CPI vraiment place aux arts. Zambalola Abatelayo. Merci na autorité morale. Voilà. Aïe, maman Morote, maman Raigoshi, maman Ochigare, vieille maman internationale, maman Mokondi, maman Tioma. Voilà. Donc en tout cas merci na tout au bas sepela na biso, ba base na biso boza tellement belé vraiment. Donc base à Luanda, base États-Unis, à Londres et à France. Partout Canada, donc Singapour, Lisambourg, Lisambourg, donc Sénégal, Sénégalais, voilà. Donc vous êtes tellement belé, Malienne, voilà. Donc l'équipe tellement famille Libota partout dans le monde. En tout cas, Nzamalola Pambola Bino, tous toujours focus famille Libota. Voilà. En tout cas, merci parce que Nzambe lelo azo confondre tout au banya ki bazwa et le romo ba light à madame Belvi. Voilà. Nzambe toujours en tout cas Belvo za Nzambe. Cherche ba question yo bien. Merci beaucoup bien Kazanga na suke malobana ye Belvi Kandi Aza vraiment ya Nzambe et retenons ceci Belvi Kandi vraiment Aza ya Nzambe parce que Babilo Kabo bandeko balandi azaka ya Nzambe batu nyonso bazoluka ba combattre voilà batelemela Nzambe azo confondre bango pe azo kwisa bango liboso ya madame Belvi. Bien Kazanga film na biso eza wana disruption moment ou eza les moments de perturbation. 8e partie déjà ekota ki lobby et le loto kozwa bongo 9e partie Maria Longondo na po ya mama pasteur. En tout cas, elinko tolobate ke Maria bana ba qualité elinko lobake ba leka ki nzela ya moto ayebo formé. Très bien. To moni Maria na ba casquette nyonso. Maria fi agitation, Maria Longondo Mwasa Libala, Maria Bonne, Maria Lelo ina casquette à maman prophétesse. Voilà. En tout cas, bravo Bellevue, bravo Poutu. Ya maman pasteur. Ya maman pasteur. Et ça la nini que naza na maboko mutu oyo aza nini aza polyvalent. Voilà. Parce que aza na tout jeu ako pesa nga jeu o naza na ako pesa nga bo et bato baloba ke Bellevue aza joueur aliko moko
elekelanga Très bien. Pour moi que Bellevue a joué à l'école mon côté so tali ba Davina apprendre bazo panza maman ya longondo wana pardon ingolo ba ke ba zu formation Très bien. ozomona lelo Maria mutoka nga papa Tito na mama loso bandoki non yebiso o ba yeko tuna ba bike papelo ko etanga te ndako etanga to ba pese ba lela te ba puku ba le kate banya ba lela te voilà en tout cas kindoka papa Tito na mama loso ça mama bongo za natali na TikTok fille mobo alobi la quartier na biso to comprendre lobi mulunge le kaki makasi na banya ba bimisko na biso aveni kwenti kwa nyao na nyao abi toye batezaka mulunge biso batoyo kaki to bango banya ba yo mulunge aveni plein na nyao le ki na TikTok excusez le ki na TikTok en tout cas chose vraie baza batu prophète moi za na veni to vanda bo pour que moi mène à côté na terrasse en fait elle a gagné Jésus Christ de Nazareth Bile bo monika voilà bile ba bobo wana ka ba mpuku bobo wana ka ba niao bobo déranger ba na fini ko ba ton na banda kwa ba ay boy ba ngoza ezana un jour tikala ka bongo vraiment pour à côté qui à côté na le pan ba voisin tout à bonke beauté maman venir à 3e parcelle d'abîmer na le pan wa même pour que ta côté qui abîmer maman ah bon tala obi na vand na vanda tanga bo kindoki a visa vraiment ya visa vi kindoki na a côté na terrasse mpuku abîmer mutu mettons abîmer mutu ya 4e parcelle libeba kindoki abimona kasi ko yo vanda bolobi na ke Bellevue bo komate yo ko vanda bolobi ke Bellevue bo pesa conseil te on vanda bolobi ke Bellevue na leçon morale o pesa batu voilà c'est le contraire en tout cas bravo na Maria Longondo et bravo na Davina Apoa saucisson de Paris saucisson de Paris ambulance pe kuna ba yindi si saucisson de Paris bat balié ambulance ko za batalier na été bobo babelo ko za ndako biso to abana en tout cas tes films vraiment mandeko balandi film eza kitoko vraiment makasi na moni côté ya papa JR en tout cas ezo ko intéressé nga moi mingi parce que kota la maloba ya ambulance ba maloba msusu azo betaka papa JR on ira zo tirara e bablo mo on dirait il y a quelque chose dedans voilà on a kota la voix belo mo wana yo tango zaki na mboka ba futa papa abomaka yo donc voilà donc c'est comme ça déjà ba compte à rendre voilà donc kobengisa batu ezala ngo mabete mais aye ekotala bino ezape mabete ezala pe mutu moko oya koyela bino bonheur ezala mutu akoyela bino malheur te bande kuna nga kote kuna tozomona kote ya Maria kote ya lopango ya papa Tito kuna donc eza vraiment akoyinda kuna pe Maria lobi ngai na tambola na ngate nga na vanda na ngapa na nga ataku tukura nga eke ipa na bango ezopela bande kuna kenda na ngai kotuna te donc na fandaka na nga pa na nga na tumbolaka te oya komeka nga mukolo ngo kozala mbasu pese njok en tout cas Maria Longondo ça vraiment intéressant très intéressant na pas vini nani Linda na Patrick ka ba ko tuna moi ça vini ke opa vini abina mbana bi papa ozima li band les amis film eza vraiment kitoko makasi ki ekotala ngo na kati ya Bellevue TV okozala vraiment de cité to kepe kuna na kati ya Candy Star makoko atie mokoloto na ekuna en tout cas les apparences eza vraiment kitoko makasi côté tozomona madame Bellevue paza na zo jouer donc les apparences eza vraiment kitoko makasi to kende total la Candy Star total Bellevue TV en tout cas ya ngwana ndi kozala les seuls moyens au moins ka mutumo azaki neka yo moneka moi ndozaka bien voilà vanda na ye très bien obaye en tout cas bien kazanga mais lelo oyo ne tozobetaka lisolo ba film to solo na moi likambu oyo lelo oyo toyoki komona mama Esther na papa na biso Jaco ba yaki ko annoncer mikono ndio formateur ba yaki eza ko fungama ba yaki merci beaucoup bien kazanga ba yaki ko annoncer biso
lisolo ya couple na bango donc ba ki ko confirmer biso ko sa biso confirmation que non de bo mona ka mama Esther a commis ya tonton Jaco de bo mona ka tonton Jaco a commis ya mama Esther mais lelo yo to moni mama Esther a commis ko fingama et pas bandeko ya ngambo mususu nalandaki live mo boye bazi ba matisi na mama moko ya Brazzaville au côté mama Esther soka botolaka libala peut sotala kelo kwango oui natala botolaka libala batu moi swana ba shoka bela liboma babilo mo bongo nyoso kaka po ba nuire couple batu ba nuire kaka bato balingani omoni chacha nzamba bi libala eza comment eze loko esengo voilà oyo bilongo ta maïso frabo ni olibala ezali loko ya nzakomba nzambe soka sangisi 2 personnes ata yo ese de pana mobimisi 6 personnes balingani kaka voilà papa Jaco azaki ko jouer na SB pendant tout ce temps na relation na ina maman Esther ezaki te OK maman Esther pas azaki na relation na EP peut-être na papa Jaco ezaki te mais tant ba ko vanda batali ke za libala on eza bongo to mema on ndenga ba aventure te non Esther a moi c'est qui to makasi tonton Jaco ala vrai joie et surtout pe ke ba nzambe ba tout monde baza malgré tout na kati ya théâtre mais ba jouer ba pesa ba le meilleur na bango eza couple oh eza te ke mobala o kama si soni moi so ka mobala ne soni non il faut tout le monde ba comprendre que mobala nanga Jaco voilà nanga Esther si bino be ko lobake nani papa Jaco moi sina ya kufa boyna boye avec camarade de maman Esther oui moi sina kufa ça combien d'années Caston Jimmy moi sina ya bazaki ba camarade na maman Esther oui que papa Jaco ça nini oh aza ndeka maela pumba gele ake musika tazuka camarade moi sina Esther bundenge ese de pana mayena ngo ozomona bolinga bokota na vie privée ya maman Esther po bosa nini en tout cas maman Esther a finga matin lelo a finga mi pa ba coupe pour la nini a présenter biso voici l'os de mes os voilà bali na ye ata bosa ndenge nyonso to na amta bolimo ya maman Esther boka no benga papa Jaco Jaco mamida omoni baso bazaka femme Michel o bakotaka neti ese de pana maison papi mwasi ya mobali ya camarade na ye abala yete eloko moko te yaka to vanda papi tellement aza vilain amoni siko tonton Jaco aza boga maman Esther aza très belle femme avant de mort avant d'être habité couple faut la lukana créer quand si maman à Brazzaville avec wana maman à solo ba créer kané ba bilo na ba sala bango tout est permis ozomona et c'est des pas na maou azana bateau bataba ba live ne peut y a des fois ba finga d'Acosta et il y a des fois ba finga ba Brazzavilloise et là on dit non ça ka ça tomber vers avec maman na maman kota sala voilà sala c'est pour la nuit en soir moi peut me ça que na les Brazzate oh bon non lobani to supposer au moins on peut bosser la nuit on peut maman ba tester akena pe Brazzate au moins pe papa Jaco akufa ne pe moi cité en tout cas ozomona mais bon ya koluka bo kota na vie privée ya batu ka po bo nous couple wana bazale arrêter to rester vraiment ozomona ngai vraiment je suis fier ya maman Esther parce que maman moi si oyo aza ezana basi musu ba yoka soni age na ngai lakisa mobali voilà age na ngai mais ya sana soni te azana fier ya représenter batu mobali na ye tout comme mobali ne plutôt maman ça azana fierté ya représenter batu mobali ne et mobali azana fier ya représenter moi si na ye suko ya bine subino wapi mais lelo oka na live wana je m'excuse exo edenga quand na live wana tomoni côté maman Esther azopesa beloge alobi ke yeso ki baza côté o bakomi na papa Jaco eza grâce ya Sila Bisalu mais parti wana ba abakouk bazui yango bakomisi yango parti moko ya moquerie bana ko se moquer lokwa na madame Belleville ke ba jouara kuna mais ba féliciter te ba pesi ba eloge kaka et pas Sila Bisalu mais nani o soko landi ngo o mona ke maman je m'excuse abi muto salanga lelo na jouer na nzundi c'est madame Belleville j'ai du respect
et pas Madame Belleville. Madame Belleville na ma mère sœur. Parce qu'il y a un leke, mais Madame Esther a confirmé la personne qui a dit je dois du respect et pas Madame Belleville. Bella fout un bon. A fout un bon. À reconnaître peut-être un tournage assis là. Il a mon Jaco à Moninga. Voilà. Mais Mouta Memanga le pas Jaco à Monanga Esther. Voilà. Belleville. Ok. Mouta Koti Singa na Mona Nzondi. C'est Madame Belleville. Okay. Tout le monde a Égypte a pas notre tournée naïe. On a filmé mon cas Belleville. On a Égypte États-Unis. Vraiment. Tout le monde. Na ko koti sa Madame Maman Esther na Nzondi. Et qui c'est Nandela Papa Jaco. Tout le monde. Bon on tombe là les camo besoin d'ango vaste. Les camo côté ça d'ango ya ninité. Ce qui a le bic c'est grâce à Sila mais Jaco Moninga. Et ça m'a bêté. Ozomona parce que na tournage à Madame Sila de Madame Sila ça dit que tonton Jaco a maman Esther mais ce qui peut péter ce qui peut Sila ngo azo rappelle maman Esther et ce qui peut Belleville a joué c'est peut maman Esther na ni na Nzonzi peut-être un petit peu pas Jaco comment on a été voilà Ozomona donc na mona moni baba ku baza batu oyo baza tellement bata désordre baza tellement batu oyo en soi boy vraiment bazana bazanga kiloko oloba baluka toujours ko diembele loko moko bo ezana ngo kutu terre à terre bango balinga batombola ngo beaucoup plus au lieu de ça ba promotion beaucoup mo c'est lelo tonton Jaco na maman ça beaucoup mo c'est la bango promotion de bango po tout ba sala o bango ba kanti ke loka ba sala bazo nuire maman Esther non Talisa na mokili ke meilleur couple yango wana yango mo pe ma messe pa bina otika bino te nazaka na Jaco na Jaco ku ba lobi matala na sala matala no ba sala ya mobali nga boga bongo en tout cas mobali nga kitoko bongo ta veste mais esala ndenge nini ezalaka likambo mabala nde ba abakuku batelemela ngo mingi to mona siana bala a babakuku ba ya batelema babimisa batata mwasi ba mama leki tomoni Sylvie tomoni batu babali bali awa babimisi keza problème yo yebisanga bango kuna batu babala raté oh eza likambo lokolo bango kuna babala raté OK biso là combien de personnes babali presque 4 fois tozu Agnon tozu Sylvie tozu Siana tozu Popine babali combien de fois na bela ozomona yebisa na SB à part partout mais moi na bango le bec na bateka bango kana ba film mais bateka bango bokanisa wana te ya bateka bango na ba film tango yaki biso bateka na France je m'excuse exo ozomona omona eloko moko oyo esalaka bango yaya ezaka likambo ya ano na loboko obiso oyebi gu ya alliance pour respecter mabana bato belé OK ozomona omona tellement ma biso ezaka bashoe na biso pe un jour oyembeli pe na yembela Popine pa ya oyembela nga un jour ozomona Popine abakaki fleur to welaki biso ni atu fleur yebo welela ngo bona sani wela te na mobali te na mwasi ozomona ne siena abakaka fleur biso ni to welaka fleur voilà c'est ça oyo batutu oyo ezaka shoe ya bela mwasi ni atu fa ndako na libala za femme mariée atozo tourner moza référence eza davina apa bike no ifuna zonga ndako papa falia ozomona siena lelo baza sur les États-Unis sur mbane falia même Agnon même nani Popine bike fona lamba mais c'est le contraire pour bonbon c'est le contraire bango babika ke no fona luka jomo boe paza na mbongo ozomona c'est ne masura ta 4 jo ngamo mwasi bakateli ngamo mukelenge na chena saki yo kanti vini ma bango bazana ngo ya malonga oyo lelo ba koluka na vie ya bato ezala bien on babika via copain oh bango yo kanti so ba finga ma so que basi réellement ba tout ba tourna na SB bazaki bato ba tia bango ba lo pete na maboko nga ba finga yenga te oh
Muto abala. Aibi guya bizu. Ya libala. Ya libala. Nete yenga bala mwasi na kepoto mobile na zalaki awa. Voilà. Eke mobile la ye na mboka o ya za. Ya. Apesi mobile ne biz. Voilà. Mobile apesi mwasi ne biz. Bino boye na TV bo fingi bango. Ozomo eza manque à mariage. Manque à bizu ya 4 heures ya 5 heures. OK, yango esala bango bongo. Oui. Mais les gens tout monde qui bayaki comme grâce Luzolo awa ba ekolo ba grâce Luzolo ba beba ni na belle vie pour la mema ki ba bombo na Dubai pour tambola ki na bango ba beba na pechanga tout monde qui a pechanga ou tu ko poster commentaire ya grâce tout monde pe grâce Luzolo na kati ya film na biso okolo banini ngai baba kuko ngai sera bango beaucoup plus personnel tout va bien ça jardin ici là et ça y a bangoté tant ba kana bloko mo bezo mo na exemple en de puta yo quand ici tu as un commentaire ya grâce on a posté vous avez poani bon quand ça va te bien mon côté non grâce aux c'est mon petit voilà je suis bien avec grâce aux autres aux mona grâce aux autres pas vendre peut habiter mais il faut que tu filmes un peu bateau tu as biloba loba pour naza bien na ya nanga na bien na maman nanga mais va be bana grâce aux pour asali nini voilà pour grâce aux asali bango nini ozomona pourquoi boya oluka ko kosa likambo mona na miso en tout cas mida yango moni mido zaka lokondambu en tout cas bo excuse ngai mida yango moni manzambe ko na basala kango asala grâce na bato bazaka na komikitisa et bato ba créer ba problème te pas bato mida ta semer de troubles moko yango moni mida lokolo moko eza mulai musumu kuse po oza lokuta modo mida azala so avanda tala bité et me coache na mutu pour ya lokuta ye na TV osomo neti loko ba créer bon na ba miss lolo grâce aux bébé na belle vie grâce à mima ki ba bonbon na Dubai et grâce à nani en tout cas osoka ke na bon na Dubai ba bi cop ni ba ke na sala ba belo ni ba kenela ki Dubai wana ba yebi pour ceux qui n'ont pas ha chou ya nini ya ha chou denini bien kanera ra ondeni so ba kenele couple na bonga bongo ba te so ba kenele couple na bongo za kembo na tata lokubo zo nka patata ti na so za kembo ya ha chou oui, baté. Na kati wana subas mezali. Voilà. C'est belle vie na kati wana. En tout cas. Ozomona grâce à acteurs donc a joué partout. Voilà. Aza bien à Bella, aza bien à tout le monde. Na ici péchanga na ya ne belle vie, na maman ne belle vie. Baza bien. Baba kouk baba tout monde so dali bala mu ki ba créer ka elo mobo. Voilà. Pourquoi ça va ndeko balandini ni on ba otala biso non ngaka lelo isaka bato tout o balinga biso bo se pena biso o bazo bakola na biso beaucoup plus ezaka to za la focaliser na ba film na biso to se baser trop na ba distraction na bango biso to za focus na ba film na biso voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi parce que tu as commis déjà Nasuka ya émission na biso et que vraiment classique Boende Sengaka et merci beaucoup na babas union so ya Londres ya États-Unis ya Ukraine en tout cas partout on a sur vos amis famille Bota en tout cas un grand merci na bino obota la kaba émission bino obo partage ka bino oyo bo emaka bien kazanga tu commis déjà Nasuka bambote na en tout cas bambote na ngala la maman chérie la Céline Jolie maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola la maman chérie et maman Aningo Yamputu maman Aningo Yabashiper et merci beaucoup na maman Yvan Longomo merci na Nano Lungengo merci na Pierrette merci na Renate Kitenge merci na Evelyne Duchesse Tunani merci na maman Isabelle Tunani Moussa ou merci na la grande H maman Sakina maman Germaine Makese maman Germaine Bidi et la grande H maman Sakina merci na mamie Tadina de Belgique maman Christine Matondo et maman Francine Matondo
papa na biso Fulgence Ntilou, merci na David Kanyama, donc merci na base tout quoi. Maman na biso à Loi Biskandé, en tout cas, yao yango wana vraiment la famille de Bota partout dans le monde, pour ça vraiment belé donc TV Zangonga. Voilà. Et to yebi ke to dispatchant au Kabon. Voilà. Et un grand merci aussi à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papati Rakedi Bénis. Et pourquoi pas à Darling Love CPI de la presse. Il y a Exod Mikebi qui était derrière la caméra. Ou à Sala qui était Billy Nabiso vraiment. Et Komakito Komakas Nakati Yaba. Et Tando Ike Nabino, restez toujours branchés, serrez cimentés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir.